Sengo mingi pona kokuta na bino po sosola ya lelo eza spécial son abi spécial pambate eleki mikole bele bozo mituna bozo komana internet mais sosola émission na biso ya kitoko ekenda wapi émission na bino ezali ngai nde mutu nazo pema te nazo voyager mingi epai wapi na utaki mobembo monene na mboka États-Unis d'Amérique pona kosala ba tourner kozwa ba trophée oyo bozo mona wa ba trophée oyo na oto gagner na États-Unis d'Amérique, na Washington, na Boston, na New York, na Raleigh, na Charlotte, na Chicago, na Champaign, na Houston, na tamboli tourné monene na moninga nga bombo fifi hoyali kurkuma na pesi mbote makasi na ba ibanso ba yamba na États-Unis lokola ba Joli Likinsala ba Willy Lukanga ba Mireille Makalebo ba coach na Raleigh ba Jean boyebi bango tout ba yambi kitoko tokozongela o ezali ko banda ezali spécial sosola po makambe belé tozanango makambe belé salami na communauté mais lelo boyebi ki aw ezali vérité. Ngai moko donc ye moko kolo masolo ango number 1 lokato ye pona muri be mission be miebele médication ezate tant to banaki sosola na saki bino ke no simana ngai bokozo be mission ebele mais koki kokona ta mokete bomo mesano lokola to banda peto bandaka na ye moko nkolo po apetola makambo to kosolola ngai na bino total clip moko ya sere na biso Fideline oyo azalaki pa ya ndeko na biso loko mbongo lelo akoma ko évoluer ye na Dudu moto bayembaka na ye total clip moko sima tozonga poto sosola sosola na nenga keba Down.
se kokoba ndenge émission na bino bolandaka mikolo nyonso tozangi makambo te tolobaki ne bandelike tozona makambo ebele yango moni makambo tozobimisela bino kaka bamakambo ebele sango ya ntango oyo tokomi ezali sango ya pasi na bandi bato mingi bayebaki lisolo yango na mboka ya Londres epai nini na British kuna makambo ekoyaki eza toujours kaka bapaster ezozwa kaka bapaster totangi kolanda oyo baza na Londres bamonaki na télévision na TV ne babengaka bango kuna na DRC time émission ya Boni oyo elekaka na Londres elekisaki makambo ya kafu oyo baninga na biso bapaster bandiko na biso bapaster bazokontinue kosala tolobaka kaka ke bapaster malamu bazali ya mabe mpe bazali kasi na émission wana ezalaki somo na likambo couple moko na Londres couple ya Alexis frère Alexis na mwasi na ye sœur Pauline bazali susu te bazali ya kokabwana cause nango nini kaka pasteur prophète aye kotia mobulu na couple na bango aye kotia mobulu po tozala polele aye kopanza bango azwi mwasi ya frère Alexis donc na minute oyo tozoloba boye sœur Paulina bazobima na prophète Alain bakomi na bango mwasi na mobali orke frère Alexis abengisaka sœur Paulina bandakala banamboka baya kosala vie na bango na Londres basomi ndako na bango bavandaka bien kasi ye sœur Paulina azalaki na pasteur na ye le mosusu oza na pasteur na yo kangama na pasteur na yo oyo bomesana na ye bamemi ye na baninga balakisa ye pasteur mosusu oyo ya sika tala makambo ake komona epai ya prophète Alain sikoyo aluki ye makango bakomi kobima Alain akomi kovanda na ndako oyo frère Alexis bazali kovanda na mwasi na ye mama Paulina esali ngai pasi émission oyo elekaki na Londres na DRC time epai ya frère na biso Boni émission ayambaka kuna na Londres émission esalaka succès kuna vraiment botala pamba te nayebi ke mingi boyokaki lisolo oyo me bomonaki na image te bomonaki bilongi ya bato yango te toza na suite nango tokokontinue me bolanda nano mwa extrait ya mama Mbombo ye moto ayebi famille yango kitoko ye moto ayebi lisolo yango abetela biso ndenge nini ezalaki ebandi boni ye prophète Alain hakende kobima na sœur Paulina hakende kokabola couple oyo nzambe asangisi entre frère Alexis na mama Paulina hakende kokabola bango tolanda yango na bilili pamba te ezosalanga pasi bato bazolola yango mingi pourquoi kaka bapaster bazoya kopanza bapaster tokokima lisusu wapi tokende lisusu wapi bandeko pai tozosambela pai ezomemisa biso makambo tolanda nano na bilili mama Mbombo ameka kolimbola biso lisolo oyo eleki na Londres nazobandela lisusu na bandeko na biso ya télévision DRC time epai ya frère Boni tolanda mama Mbombo toyoka ye on peut ça combo na peut s'introduire ok comment nanga maman Julienne Mbombo là-bas. Alors, nous avons le plaisir, en tout cas, de recevoir Maman Julienne. Maman Julienne, plutôt qu'il est droit au B. Moniosa Maman. Et puis, au Talabo, Botimo, à Mobali, à Sali Moussala, Kitoko, à Bali, Moissine, Bavandi, Babotibana, à Mboka Londra, au Batuakotanga, Batiko Sombandako, et l'investissement, nous, c'est créé dans Maï. Et au Salon de. Et au Salon, pas si mille papa Boni. Yango Maman, Olo Bapenda, très bien. Pour que Osunga bandeko moi ebele obazolanda biso na apprécier yo yebeli ndeko Alexis ndengeni na yebeli papa Alexis awate azali leki ya mobali ona bota na ye mwana nazana mwana na bango siko azana 17 ans azali lokola semeki na ngai fantastique donc comme aza semeki na donc oza censé pe oyeba ndeko ex mwasi bazalaki na vivre mwasi bazalaki kovivre na ye ntango mpe babalaki na Kinshasa nazalaki mobali tata mwana na ngai moto akendaki kobala kopesa mbongo po Alexis azalaki awa na Londres. Maman, parce que biso soki toapproche yo lelo à partir ya barecherche na biso yo ozali moto oyo oyebi les deux familles na ya mwasi na ya mobali ok et que c'est possible que ntango makambo wana ekoyaki awa na Londres yo ozalaki awa nazalaki yo opinion na yo vraiment soki babi apporter un petit témoignage na makambo wana elekaki yo oki olobelango ndenge nakoloba nanu esalaki nanu pasi mingi komona ke ezalaki
libala famille moko bazalaki kovivre na kati ya bolingo makasi nzoka nde mwana mobali wana ale azalaki kokende epa na ye kofaire droge ye na ndenge ezalaki ke bazalaki kobima na ye sa mobali ayeba ezalaki ndenge nini bona biso bato ya Kasai esalaki neti Chibao bazalaki kotuna mwasi aloba soki aza na likambo ayebi me mwasi azalaki kobomba ntango toye komona ke ezali yango toyebisaki papa abima mpo tolingaki te toperde ndeko na biso ya mobali nde na suka toye kovandisa makambo ntango papa na ye ayaki me ezalaki bazowangana ke ezali bongo te me toye kobimisa papa na ndako mbala moko tomoni ali akoti libala nde esika toyaki komona ke likambo ezali ya so Tribi Lumba, donc moi, c'est ce qui a salé infidélité à cause de Chibao. Chibao, les malades, et puis Mobali peut qui kufa sauter à résister. C'est l'une des raisons pour ça que Alain Abima, Alexis Abima, et puis immédiatement Tango Abimi, Alain Kotinanda. Sans que Baka Bonanan. Non, parce que dans le divorce c'était. Alain a côté Kinanda pour Alexis avant même que le Cameroun que ça la divorce ou quoi que ce soit. Donc ça n'a fait que confirmer Bolingo na bango. Tolo bazalaki koya bayambaki na ndako wana lokola mosali ya Nzambe aya kosunga ndenge ba pasteur babimia na Londres soza na mwa problème oleleli mwa pasteur na yo mazalaki penza pasteur ya Pauline te ayaki neti pasteur moko alokota ki na nzela po pasteur na ye azali mususu Pauline azalaki ko sambela place mususu yazalaki koya neti azosunga bango na prière na kati ya ndako mais nzoka nde azalaki na mission mususu na kati ya ndako wana na misala na ya banda osambela liboso komela azalaki kosamble pa ya pasteur Jean-Claude. Alors nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Claude Mukendi dans cette émission, surtout pour avoir toutes ces précisions parce que mutunyo sobazo tanga na émission oyo et photo yo kaye. Oui maman babanda osambela bafungole lié porte. Abandiko ya neti koteya kolembisa bango nje na mission na ye na kati ya ndako wana koya muke na kokota soki Alexis akei voyage nzoka nda azalaki koya kolala wana azolala wana azopesa mwasi abanda opesa Pauline mai soki azolamba biloko acha na biloko akolia azalaki opakola mafuta kolongola bilamba nyonso kopakola mafuta me azalaki kosala ba cérémonie ndenga na ndenge na kati ya ba cérémonie wana nda azalaki déjà dominé na ba esprit alain po eza famille moko est-ce que vous kokaki ko approcher ngai normalement po nayebi prophète mama na ye aza mwana shimba oyebi na prophète nayebi famille na ye nayebi ba mama leki na ye nasi na ndenge nasi nayebele na kombo mbuji boni po azalaki mwasi alukusa tanzi yaya na ngai onga na landi azalaki mwasi ya bimasha nde kote na yebeli famille wana mais na yebi mama Alain bujibu ntobona na ye na chikapu na yebileki na ye ya suka mobali oyo babota na mama na ye poleki ne ya suka wana za ndoki munene mais ezokamusa ngai ke ye aza prophète azokoka kobimisa kindoki eza na kati ya leki na bango ya suka te na yebi famille wana malamu. Vous comprenez un peu donc muto afandi lelo na kiti oyo détient beaucoup d'informations, n'a pas famille nyoso au bazaki na problème voilà. Alors ce qui a été vraiment donc c'est déjà quelque chose qui prémédité, accidenté, erreur mon côté. C'est za famille moko bayoka ka batute. Baza famille moko balinga koluka batu ba problème mingi. Oui, oui, ça dit si tu as mes émissions la vérité. Batu ba kolo ba non, on a maquillé une personne, est-ce que vous en a preuve moko et que ko laksa à ta référence mon boy qui effectivement mamozolo bezaso. Oui, naza na preuve mo na kolekta naza na photo wa oyo tango abotaki mwana liboso na kati ya hôpital. Oyo eza Alexis, oyo eza Lingai, oyo eza Manser. Oyo nazoloba Manser na obeta lisolo oyo bango bazali na Manser na apôtre wana. Oyo ezali yende Pauline. Voilà donc avant même bas dégâts c'est salama avant bas problème c'est salama tango famille zalan bien bana bazobota malaise Alexis Azoseka et ça vraiment heureux ce jour-là sans savoir qu'un jour ça va barder c'est une très bonne chose comme ça l'avenir donc toi ba niveau ezoyate mais maman yo lobi kama sœur kokoloba pour bisa totika li solo tezande ma sœur azali sœur catholique azali ndeko ya Alexis grand frère na ye
mwasi na ye azalaki mama leki ya apôtre akobenga Pauline mama toloba semeki ya mobali ya mama leki na ye. Comment expliquer ça? Toza baluba. Moi potopoto eza na kati wana. Moi potopoto ezali. Mama leki na ye nasi. Azalaki mwasi ya grand frère ya Kayemba Alexis, Kayemba ya mukolo, ya za Kayemba ya leki. Bazaka yembe mibale. Azalaki mwasi ya Kayemba ya mukolo. Seki akobenga Pauline mama. Lelo yo apôtre azwi mama na ye. Ndenge ezali. Isko tango yo zomona ye aza komibenga prophète, pasteur. Esala kaunde. Esala kanga pasi po azo mérité musala wana te. Ezali pasi pe kobebisa komona Nzambe. Aza prophète te, aza magicien. Sosola na bandi bauti kolanda wana témoignage ya mama Mbongo po ya ibi famille yango malamu na bandi bolandi mwa explication nango mais tosisi awa te toza kokoba lisusu kaka na lisolo oyo eningisi mboka eningisi Londres pamba te balobi ke ye prophète Alain tango azalaki koya kozwa sœur Paulina azalaki kopesa ye susu mai amelaka yoka na kati ya mai wana ba drogue ezali kozala ale sœur Paulina komei kokwea soki ameli drogue alangwe ale ye passer ali azo profiter asala musala ndenge ya lingeli mais ngana koloba mingi te po koloba c'est le pas ba mingi mais bolanda témoignage ya frère oyo moninga ya Alexis donc mobali ya Paulina ya kopesa biso version ndenge ya monaki bandeli ya likamango ndenge ya baokona koassiste Paulina tanga banai kokangama kokwea na ba drogue na ya zai komela na ndenge verdict ya hôpital ipesaki mpona sœur na biso Paulina tolanda mona bilili et c'est là ce solaire. Merci monsieur Boni d'avoir nous invité à l'émission là. Ce qui n'a accepté qu'on ait l'émission et ça surtout pour nous apporter éclaircissement non seulement dans les cambouis Alexis ou les autres bomi foyer Alexis mais aussi bandération sous congolais va fondre mission bon mon aké ce qui est arrivé à Alexis peut aussi arriver dans la famille Moussous. On a vu Alexis na Kisasa, on a vu Alexis en pototé. On a vu Alexis na 87 na Kinshasa. Donc on a vu moi si ex moi si na Pauline na Kinshasa. Tina ndenge to kuta na poto awa to yebani donc ba famille eza ya komesa na makasi. To yebani makasi bana parti ya mboka. Problème Alexis azui na vie na ye. Est-ce que yo oyoka kyango to oviva kyango? Personnellement, on a vécu un problème. On a vécu un problème dès le début jusqu'à la fin. Si on a vécu un problème pleinement. Alexis a fait un demande, on a fait un demande. Tant qu'on a fait un demande, on a fait un demande à côté. Tant qu'on il y a moi si na eko banda. Nazaraki wana sokolingi na si ozana tante na peso événement tout mais na ko pesa ba étape na ba preuve on a zalaki on a participé on a vivre et ça lamentable là on a sepelara na émission ezali que ba preuve na ba étape oyoko tsunga communauté avant dégâts o esalama na couple Alexis babane o vivande au bazaki couple normal moi si nazalaki pour dire la vérité nazalaki calme. Moi c'est Tania qui est universitaire, si c'est université, c'est une femme qui a étudié. Juste après, Alexis a eu Moussala, Bandi Kosala, Zokende, Moussala Zokende, et moi Zovagé. Parce que moi c'est Moussuna Ndako. Moi je suis là, Azeko Samela, et pas il y a moi mobile Azo Legasso, avec un prophète. Moi je suis là, Aïcha, moi c'est Alexis qui est, Nazana Moutumoto Zosambela, ce qui a Koya, Asambela, pour la Yoma Kamboza, tout ça. Ndé moi ça Alexis Gondima moi ça amemi prophète ou abenga prophète amemi na ndako début ya makambo ça moi ça s'est transformé totalement
nasi na bililingi abo mona ba photo bo mona na ba photo msali to kutu yango nde ezala ka information moko kitoko koleka bimisa na ba photo yango to leka omoni des images ya puis boye hein autant zolo ba to na ba preuve OK to bi que ça qu'est-ce qui ne va pas ici d'abord Alexia Bengingai abike nangina musala abisinga ke mwasi na ya kangami azotaka miso likolo banda 11h. Ça, à ce moment-là, ma prophète est bandit. Voilà, depuis ma prophète, donc. Fantastique. Voilà. Donc, c'est ça, il fallait quand même élément à la claire. Voilà. Okay, ouais. Ma photo, les Zangaï, les Moisi, il y a Alexis. Donc, Naye, Nandako, et pas Alexis, na 23h. Na sisi Moussa, Naye, kuna na Kuti, madame, il y a Alexis. Est-ce qu'Abando Bela ba malade à Boiliboso? Et l'autre côté. Ok, c'est une chose aussi. Au bon temps, très bien. A Kangami, mi sota likolo. A to tchelo boko boye, mi sozo ninganate. Nzoto ne ko lora bi bende. Jesus. A kondi, nasi no bilingi bo mona. To sali tout to maîtriser to vandi sae azokukate. Papa ya mo saki na ndako na moma wana. Alexia saki tout pa moni mwasi ndenge situation no kende. Ezaki malamu te ba bengi si papa ya mwasi. Aye, aza pasteur ya église kimbangiste. Aye. Na ndako wana. Papa na zalaki on a président bilingi so mona pe papa na ye. Papa na ye donc to meki ko vandi sa to meki ko kanga na ba frère musu bazalaki na moyen te. Alors fait to memaye et pas ya pasteur moko a Shimolo. Là c'est qui assiste. Ah, tout ça. To memie kuna le to keni kuna visibilité. Muto n'était pas allé à Kokufa. Faut me mettre hôpital. Ndeto jue mbangu ti hôpital. To comme hôpital à la Saint-Anne hospital à la Simon. Vous avez un fauteuil hôpital là. Ezali biloko nyuso ezali au bomona so bomona biloko nyuso. Ba memi moi si to mena hôpital ba sali test makila. Na kata test makila ba trouver taux ya drogue très élevé. Drogue wana ezaya ki bazo droguer mutu bien ya ba kisi moko ke drogue ningi ba benga médicament moko drogue mais ezali drogue ya drogue. Ezali drogue ya drogue selon la précision il y a hôpital. Alors, mais la drogue, est-ce que Nanda Alexis s'est passé dans le bloc Alexis ça m'a drogue ou ça s'est passé comment? Non. Il faut relever élément moko. Leto yewana to kuti Pauline, o ba benga série talelo. Na mulangi ya mai. Na kata mulangi ya mai yana ba yebise bien. Oh, soi-disant prophète a pesaki. Abi amela mai wana. Ce qui m'a yone sila bakisa mususu, amela ko ndeko melango. Do ayi na mulangi ya mai, mtaboka mulangi ya mai yana ngai. Na zo mulangi ya mai yana bwaka. Donc tozoko kanisa ke na mulangi ya mai wana drogue zalaki. Donc maman na zaki drogué. Alors, tant l'hôpital a constaté, il y a des traces, il y a des éléments qui soupçonnés de drogue dans le quartier. Puis l'hôpital a approuvé, a confirmé qu'il y a un taux élevé à drogue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Tant que vous constatez que vous avez un représentant de l'hôpital, comment l'histoire en est à l'hôpital? Essayons de côté la situation à l'hôpital. D'accord. D'abord, il y a drogue, il y a conscience. Azalaki vraiment un temps moko critique. Elle reconnaissait personne. Elle a na lit d'hôpital. Si ma mémoire est bonne, pendant 3 jours. Elle allait à fond. Azola ka ndengo bazozung sa ba mai bazo perfuser me belé tout ça. Papa ya moi ça Azalaki mamuto so ba papa ya moi ça ki na ndako tango wana. Tango bazongi na ndako. Au moins siko ki tamso comme moi bien. Ba bengisi ba famille. Famille Alexis, oncle Nazara na Espagne, Azara chargé d'affaires kuna, na Serni Moussa na Belgique, baye, papa et moi ça zaki na gi présent wana. Wanji ko balika na kata fa. Makambo ko mebele na kati wana, yeke malama makindoki, yeke mama bebele belé na mama wana. Mais banosa nyonso babongisa libala wana. Mais ce qu'on a raté. Pourquoi? Parce que Alexia est dans le sala. Il fera qu'il nous sale. À chaque fois que Alexia bimi, tu en as zongi. Alors, c'est comme si prophète en a, soi-disant prophète dans le bien. En vous qui moi sur. Et après, n'a pas drogue na sima. Ndaku wana rideau zaki funga masute, zaki totalement moulili.
à côté de la télévision, à cause de la contact, ça l'a enquête retrouvé par sur maman que ce bakuté nzela akima rabato. Tilelo. Alexis, na moment où ba posé chez Annie, a divorcé ou bien ça s'est passé comment? Nasi actuellement si va prononcer mon divorce, va divorcer. Et là que ça qui casse avec il faut dire les choses clairement. Yango tolingi na dia. Voilà. Basombaka ndako na mosi. L'air yé soi-disant prophète avec qui bazana ndako na Alexis amoni que so ba teki ndako wana yé pa kozombo. Effectivement, na moi yo tozo ba ndako na tekama. Comme maman, est-ce que tekama qui la décision ya juge ou bien après le divorce on va proclamer on va ndako tekama? Bon, détail on a évité, c'est dire la vérité. Mais là on a évité ndako tekama. Là ndako tekami tellement que maman zaki na kaso dia bana ndewe za kawawa ndo s'occuper na bana na garde ya bana ba pesa moi sur na presque mbongo nyonso ya ndako wana. Donc ba émission bozomona so déjà prophète azo le kawana ezaba mbongo ya ndeko na biso Alexis oyo ndako asomba na pasi misala so ya pasi yango ya zo profiter alekana na mbongo wana na télévision. Alors bande on se va faire mission, faut passer na faux prophète et surtout de subir ba ça na nzambe oya ya solo so moni mbuma ba ko na kata société il faut bolo belango mais toujours comprendre était ba ça na nzambe misusu ba vandi kimia so ko zana taya musa na yo kende ko interview ba ça na nzambe misusu oyo ka bango pe baloba. Sosola papi Zabakani zanondonga bolandi makamba somo oyo zoningisa Londres bino to kotaka ntembe tonto gomeri kotaka ntembe bomoni ke ba pasteur nangina ye banano pourquoi kaka ba pasteur pourquoi banganga te to ka sosanga nganga te o nganga moko asali boye no kaka ba pasteur mais tolingi pe osamela pe kisamite mi pa to osamela makambo tondi meke makambo kindumba na kati makambo ya mabe na kati makambo ya kisi na kati makambo ya kotonga na kati epai ya kosamela eza malamu te bandeko ezosala pasi po bato oyo bazokamba biso na bango bandimi tozoyeba te tokolanda nani yo mutu tre yo pasteur parce que yo mosali na nzambe soki okwei fo yebaka kotelema toboyi te nzoto oyo eza mabele okoki kokweya okoki kozala na tante na baposa ya nzoto mais soki okwei yo mosali ya nzambe oyokisa nzambe soni te fo koyeba kotelema bamama nazopesa pe conseil na bamama toboyi te tosambelaka mais kokoma fanatique ndenge ekomi lelo ya bapasteur ezosala pasi kolenga pasteur pasteur azoya tomona bango na bafeti okende feti boye omona bato bazomela na bango ba Belfort bazomela na bango ba Henken bazomela ba Bex bazomela ba whisky mais ntango mosali na nzambe akoti kaka na sale milanga biere nyonso ebungi bato bazomikalme wana bozobanga moto me bozobanga nzambe te tozala na kobanga nzambe ke tobanga moto oyo ozomona tozomona wana bafete moto aza na besoin mpenza abina kofi abina wera abina jibe abina wazekwa abina fali abina fere bazotia miziki pene na fete ntango ke paster na bango aza na fete moto azobanga kotelema wana mabe ozobanga moto ya mokili banga nzambe polisi ya nzambe emonaka esika nyonso emonaka pe molai emonaka donc na mbala oyo sosolo oyo kolanda na kobengisa bapaster tokovanda na studio tomeka kodécortiquer bozoka français kodécortiquer mabe ezouta wapi mpo nazoloba bien bapaster ya malamu oyo bazosala mosala ya nzambe na boboto bazali baaventurier bapaster ya mobulu oyo bazoya na ekobo bapaster ya loketu bazoya kaka mpona basakanela bamama bazali na lokoso ya mbongo na bazali donc tokoyamba bapaster awa tokoinvite évangéliste na biso Désiré Zambwana paster na biso Francis Lola bapaster ebele miso na kotanga kombo te bakozala awa tomeka kodéfendre bameka mpe kozongisalanga mituna mpo tokokontinue kosambelaka te epuis mpo soko moto tie oliki ya pa ya nzambe eke oke kozwa badéception
okekuta na makambo mabe na kati ya lingomba eza pasi po na mena mama ina pema esala nga mwa isengo po sujet tokoti na mama Londres etouche ngai na kati bato bakabwana esalaka pasi bato baboti boumeli ale moto moko libanda soit disant mosali na nzambe aya kokabola bino soki mosali na satan tokoki kondima po satan mosala na ye kodétruire kodérober mini bakoma na bible mais mosali na nzambe eza lokola okimi refuge okepai ya nzambe abatela couple na yo mais epai okei libala ekufa bana bakotelemana bato basibisaka yango bato bamonaka pasi ezali nde bana esalinga mawa esalinga pasi donc tokoba se kokoba po sango oyo tokokontinue yango oyo ekolanda sosola spécial toujours na temps ndenge oyebi kaka son excellence bailon ngaibende bourgmestre matete bamota tro bapiki vata bamota tro oyebi kaka Zuzu Patricia motema Esteve na Milouz topesi bino bambote jetu kolo ebonga bambota tro isa Gisèle toujours na temps lisolo bolelaki yango penza yango oyebi kaka lisolo wana oleli makaya abetelaka tolo oyebi lisolo yango zwa numéro nana kwikwi raison zwa numéro nanga 06 40 50 boyebi numéro yango fi yango kaka deuxième épisode nango nananga mokebakeba ya kosakana te fi yango kaka nga na kotangisa to rouge toaki na feve malala nazobima na koti mpe ya yuyu nakende pa antabel bum nakuta na fi yango azokima mbao nabengi ye penati petite sœur atali nga boye na précieuse nga oyo ebandi mabe nofeza likama mais petite sœur yaka oumela te ozokende mbango boye nini petite sœur esinga no vesa toaki na 5 toin tolongwe tokomi na mongero todéjemena mane nini bosali nini petit boki na 5 toin bokomi na mongero mais loba bosali nini yango na nalobaka soki balobani nango soki ngabe abodeménager yango wana bisatul yango wana todéjemena wana tolongwe kuna tokomi pai boye ngabo ndenge nozomona te petite sœur nini susu bisatul tikana mobali nanga mpenza makambo azosala ngai mpasi ngabi asalisi nini mobali nanga azose permettre azokoakushe pa mosusu libanda aotikanga mona ndako ngabi nini bisatul azokende koakushe libanda azotikanga mona ndako donc azolela ndako te ngabi yango bongo soko desizio nini ozwi bisatul desizio nini nga na kozwa mpo na lingi mobali na ngai mpo infection nazalaka nango na mobali na ngai infection oyo naza nango mpo nalingi ye mingi mpenza moyena boya ye eza te makambo ebele mpenza asalaka bisatul mpo kaka na invita na makambo omoni bisatul ngai namesana koinvite na makambo mpo na boyaka na ngai ngabebo eza likambo kaka fille wana boyebi kaka nini makaya oyo atunaka mundele fille yango nde atuni mundele ke monsieur excusez-moi c'est ici que les bis 150 se mettent debout donc awa bis 150 mitetelemaka awa boyebi kaka histoire ya petit wana donc azosofe bajour oyo ya kosakana te ambassadeur Nolande oyebi kaka toboyi piraterie telemi na bango ambassadeur Nolande yoyebi masolo yango natikaki kosala sosola mpo piraterie lekaki mingi 7 fois-ci 8 fois-ci ou 9 fois-ci donc tosomba booriginaux soki te tokomona mpena makambo na piraterie boyebika bamaladi na loba wana bato bakomona deja bapreuve nango ebandi kobimabima dorote nzita nene nzita yoyebi kaka botelemela bango peti nanga glodi mandi placide banjelu oyebi kaka ndenge ezalaka ndenge kaka tomesana na mofuma ndenge totalaka makambo yango wilo kobotage umwene tutubene saudi poko oyebi kaka fo kotelemela bango na ndenge kosakana te na couloir salon poli na nzongo kuna na kati ya salon botelemela bango gila ya rada oyebi ndenge makambo yango ezalaka telemela bango dide nzongo mokonza ngaba nalingi botelema mpo makambo oyo ya piraterie mpena
esuka po esuka penza po soki esuki te Jean-Marie na 5G yo ebi masulango ndenge kosalamela donc kuna soki tolobi ye toboyi piraterie toboyi bandeko totika piraterie mpo tozotelemela bamaladi ekomi ebelebele bokomona mpena suka ya makambo je neti jete donc na ndenge akebakeba bokomona ngo Nicole Kimpioka telemela bango mpa ozali donc Billy Jean partout nazoloba botemela bango na Bundes François mobala Fifi yoyebi kaka leki ya Jean botelemela bango Roli na Bundes telemela bango mpena na ndenge boye mpo tolingi su piraterie te Kongo fo avancer liboso mpo tolakisa bango makambo bactere ya comédie bango oyeba ye donc spectacle eza makasi awa eza makasi lokola se bakomi bashaba bajani bameteo bango tu baapo bakomi déjà donc baesobe donc spectacle tolingo bandingo sofie donc toboyi piraterie tolingi culture ya Congo ekende pena liboso donc epusana epesa pena ke wi donc kitoko kwa na mokasa ya OGP satila aloba zani mewa nana kwikwi satila okende ouais nanenga keba po mikolo yo lokola inspiration mystique po bazobenga nga ye moko c'est-à-dire son motro po inspiration mystique boyoka lisolo bana mama pourquoi bana na lula bino bolula ngai boyoka lisolo on a bombeli bino boyoka premier gaffe nango mutoyo lokola yazaka musicien babetaki concert na quartier na bango abosanaki kobwaka master na ye na concert master napesaki ye lar soko master nesoka monaka ya ndeni obwaka nga te fozongiselanga likambo na ngai ya mpo obwaka nga nakobwaka yo abi kobwaka nga ndenge nini mpo concert eza te loba nango obwaka nga ndenge nini abi bon lelo todie séminaire nga mona obwaka na kati ya église bato bazala ebele yoka noko yaki na ndula ekoma sikoyo na église noko obokela nga ndeni abitala ngai na koprovoke témoignage okompane po batina kati nga naza na témoignage nga na koprovoke noko monga na noko toleka na kosisa likambo na yo na ndulisi te ozokompane toleka baleka bakoma kuna bakuti deja bato ebele abisi noko na yo zwa place na ndenge na yo bodri mpe noko azwi place apemi azozela kaka wana basere ebele basere oyo nani sere na ngai motema sere Germaine mwasi ya Kolo Lupango donc batondi na salle donc ozomona bato nyonso peyindi pasera teya komi na suka nani aza na témoignage bato nyonso bazotalana biso totalana kaka toza na batémoignage te po fo osala likambo te okonepesa témoignage bacocoti mbomba bazotala kaka donki moto akobima za te nga bicoso totala kaka po toza nango te totala noko atomoli mosapi bato tala yange wana yaka tela yoka forme bete pena mumba afokosakana te bato pasera aza na témoignage abimi liboso bofo tala démarche na église aboni masana yoka nondeni na couloir po koma ti pai na altare ezali azo nondeni bien akomi wana bapesi micro allo ndoboboto bato bondeko yo alobaka wela tan frère welaka tan bon ngai ne bomoni nga na ndulisi anozwa bakisi kote bambetenge so nde nini epesa nga pena liboma so na otambula omona etina kaka nalongola bilamba plus de 4 fois so nalongoli bilamba heureusement nzambe azala kotika nga te masta na nga moko bo aza kuna na suka akomona bodri masta telemako masta ne pa telemi bato ya kozwa bilamba azozongisa nga bikolongola te ya soni lata bilamba masta na nga ye wana acclamons le Seigneur bato kia wa bodri atelemi kaka amoni mlake no makambo eza sérieux pena bato bodri ye wana bato tuba baluka yoka orafana kana master nyonge vida na micro pena ko passer bato makambo ni osusu aybo na suki wana nzamba zwa lokumu azongi naye pasa micro angoyo abanozonga lero mo deuxième gaffe afazonga babushi mo batiaka pembeni na pasteur abimisa bana shimboki azokenda ngo na moto abushi bato yo esani
bato awa te bamelaka te esika ya nzambe wa derrière azongi bato kati esili nango te ate en tout cas lelo pena babandi oyo baya en église tikaka mobule ko bimba bamere bango mobanga kota suka kaka boye ba paster so accéléré abo korala suka yemba poto kabwana korala ye wana ba mama bazo yemba donc ako kote bata jete kiko ozomona mnake Martine Toko na Nene Toko ba voix penezo yemba na ya choral mais faut talat noko pena donc tant choral c'est la tomole su musapi bato alingi so nini noko wa pastor ngara zana nzambe mo fona yembela nzembo na nga ozana nzambe mo fo yembela nzembo na yo mo bima liboso noka bimi sus pandu listet abimi atabi boya oyembela nzembo nzambe ba misise pe mingi nzambe tozomona elateli na bango ezokoma kana ti misa mukili donc mukili ese changer nango boya oyembela ka nzambe ba oyembela nzambe noko pena banda nzambe na ye nzambe nanga ye nzambe nanga oyo ngana pona oyo ngana linga tum na gitara tum me oyo wilo mondo nzemba yemene yakala toyoka nanu nzambe mokolo nakutana kinayo upesa kingangu yao papa nzoto ekolenga o papa molimo eganye lelo awe makambo ya lindu liste penako soki nazalaka mwana nzambe po nazaba menga papa napesa na maboko ya paster nanga wana soka zolakisa paster na ye ya paster nanga ye bato batelemi ndaka nzambe onzemba nzambe oyo pena atuka moto oyo esoki nazalaka mwana banguya po nazaba menga yawe napesa na maboko ya paster nanga ale paster nanga yango moto na ye na bato antuka babandi bayawa bato yango na bo verifaka bato manage po bokotisa na banoko pena na kati ya église bokamwe siato la bosanité 5J restaurant na biso na Drancy babisu kitoko sosola na biso ezokoba sekokoba ndenge boyokaki makambo elekaki entre ser na biso Lor Mbongo na mama Tchala Mwana ezalaki benda bika ser Lor Mbongo a respecté mama Tchala Mwana te ezalaki bilobela ya bato mokili balinga koloba kasi mama Lor Mbongo asalaki émission oyo botalaki alobi ke a reconnaître te pas nini ya monaki ke afini mama Tchala Mwana par contre apesaka ye respect mingi ndenge Tchala Mwana ba conseil apesaka ye pe azwaka ngo na motema kasi totikaka kotia banungunungu na kati ya baartiste bango nyonso bazosalela nzambe ezala moto azobeta miziki ya mokili ezala moto azobeta miziki ya nzambe bazosalela kaka nzambe kosepelisa peuple oyo ya nzambe ekasi tokolanda epai wapi Marie Misamu ayaki kobeta na anniversaire ya mama Tchala Mwana baninga ezalaki elengi tango Marie Misamu akomaki na milimo mabe ya mike ezalaki na sale wana ekimaki mpo moyembi ya nzambe ayaki kasi bokolanda dio oyo en tout cas dio du siècle bomonaki miziki ya nzambe na miziki ya mokili ekoki nango kotambola elongo bokamwaka te lobi mpe komona mama Tchala Mwana ake na concert ya Marie Misamu ye pa ke koyemba ayembi mpe mutu ashi kozomona mpe mamu wa balomwana mbokamwa te basali ya nzambe ndenge nini ye Tchala Mwana yawa no wana ezali kotia songisongi ezali kobebisa musala po biso banso toza bana Congo tozosalela kaka peuple moko bakongolais na Afrika na Europa kasi bokolanda dio oyo nanu mpe esalama te Marie Misamu na mama Tchala Mwana na anniversaire na ye ezalaki kafu mpo mona penake molimo elingaka kuti bosangana bokotala bino moko dio du siècle na nzembo oyo baza koyemba moto atia polémique te moto aloba te aye Marie Misamu akomisi kolanda Tchala Mwana lobi kuna tokomona epai ya Fally lobi tokomona ye epai ya Kofi non baza bandeko soki moninga ye ezala ye Kofi
akoki mpe koya na misiki ya nzambe ayembi nzembo na ye moko me bozwa bango mabe te mpo toza bana mama moko tata moko Iber Misenge landa eloko oyo okomona ke Marie Misambo natia na mwana eza nzembo ya kosakana te. Merci tolanda yango po epesa biso kitoko gile arata gile nzongo landa eloko oyo bongo tokozonga ale sosola na nenga keba Mamou national. La Mamou nationale. Elle est là. La Mamou nationale. Elle est là. Applaudissez très fort pour Mamou nationale. L'ambassadrice de la culture congolaise. Merci beaucoup. Une petite chanson pour mon Seigneur. Maman Marie. Merci Nandenge Oye. Merci Nandenge vraiment. Oye. Tokwa okumi sanzambe ensemble. Amen. Amen maman. Maman Tchala, moi je vous aime beaucoup. Merci moi aussi. Amen. Mouah. Éternel Dieu des armées, Seigneur, je t'ai béni dans ces lieux. Je te bénis puisque tu ne mens pas. Puisque la Bible dit, tout ce qui respire loue les noms de l'Éternel. Puisque Maman Tchala, elle reconnaît, Seigneur, ta grandeur, ta bonté. C'est pour cela ce soir, elle veut aussi douer l'Éternel. Amen. Amen. Oh, Jehovah. Nkolo na bomoy. Malobe silingai. Nakomisa yo ndenge nini Jehovah. Nayembela yo ndenge nini papa bana e. Alokoti ngai na bulubdu apesi ngai valeur. Mama yembela nzambe, mama yembela nzambe. Soki ozala pema e. Kumisa nzambe, boya za malamu. Amen. Yebuji mulami wani. Chena mwakuchina wani. Utundo mbola mubipela bia. Maini jikisha. Mulupo lwamiji. Lufuni magia. Chena nini china. Walu chanza chenda. Chindama. Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élouer. Tu es bon. Vraiment, tu es bon. Nkolo na bomboy. Mpema oyo nazanango. Nalingi na yembela nzambe. Mpoya za bomboy. Chikulungila. Sisi nyite. Hallelujah. Nkozi yama. Nkolo yo pezi nga impema boboya. Etika na yembela yo. Hallelujah baba. Pajitamba yuda. Mundemi musungi jiwaye. Malu osoni alongoloka. Buloba bubwele mujitalala. Mukalenga bakalenga. Musungi jiwaye. Oh baba. Mkwimbila byondo bisanje ni misambwe. Chinyi champa tololane. Jiso janzambi mu Yesu mwane. Tambwa yuda. Iwajayi. Palwa mikemu. Tatu. Yesu Masamani zamalamu. makenga. Yesu zamalamu. Palwa bubanji masaka. Yesu. Bowa na shajibunga ma. Kumisama nkolo na bomoyo. Moyo wanye ujanune. Jitala la tenda. Toni papingana. Yesu mubutu Kumisama nzamba bomoyo. Kajipalwa ntambwa yuda. Yesu. Mundami musungi jiwa. Boni Yesu na ngai ba mesusu Bantu bonso bakufi. binu pa. Ba misusu bazana pema te. Bitabani Yesu Me Yesu olingi opesa biso santi ya vyotelemisa biso na pokwa Mukalenga lelo. bakalenga. Kulumisa Musungi manzambe na jiwa. bomoyo. Nkozi yama.
na pamboli Tukwimbile byondo misange misange kala Yesu Masia batone ko comprendre grandeur na yote lelo yo nzambe ba komo comprendre ya va toute chose faut batombo la kitna Tambwa Yuda Dibwa jani jakwe mene Tambwa Yuda Dibwa jani Dineme na mutuni ya choke Tambwa Yuda Dibwa jani jakwe mene Tambwa Yuda Dibwa jani Dineme na mutuni ya choke Tambwa Yuda Dibwa jani Tikana yebela nzambo yo hallelujah nzambo yo Dibwa jani Dineme na mutuni ya choke Hallelujah, Hallelujah, Baba. Hallelujah, Baba. Hallelujah, Baba. Merci maman. Merci beaucoup. Sosola il y a le laser spécial toi mouvement gentil na mototé esengo na esengo kana na mototé gentil na moto nyonso sekana moto aseki na yo yina na moto yini na yo sese ya mobali azalaka na sonité soki alali na yango na batala lisolo eza yango te bu bobika na kisasa to sanza cimetière pour ba cimetière kimanteke tonda ya kitambo etonda ya gombe na parlo pas etikala mo ba ndambu batu ba réserva faut moi réservation ezalaka noko pena vanda boy nzala ko sakana te alors que na moi amonaki déjà ndenge nini bazokunda mutu wana mutu mbongo batu baye bakamni yake belé na moi atalia yepa yaki na matanga yango azolela pe okatsa yebi famille yango apusana pembeni apusana atali pa bakundi bu ba minuit moins juste noko akendela bango apusana na pau timola atimoli Serkei bimi azisiko atali bilamba mutala takina ba montre bu alongoli bembe atango na mopanzi alongoli bilamba alongoli ba chaussette ba chaussette na ba sapatu azongisi yango na Serkei akangi Serkei atomboli Serkei atango na lipeka azoya pa abimbi cimetière azoya siko pa wana cimetière itambo butu ba iner pa atala boy 4 policiers basa la patrouille babino yo obimili awa tomoni yo atelemi ninango abi oui tomoni yo na Serkei obimili na cimetière oto yibango to ke abi na yibango poani abi bon o uti nango wapi loba sino to zoka ngo to kenda yo jo atali ba police abi no ngai nakufaka mardi siko pa iba kuninga awa na sepel nango te yango na zui Serkei na ngai nazo changer cimetière na ke nanga na oeza na côté aéroport po wana za succès ba police aza muto kufa mangu bakivi Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na Georgette wana oyebi kutu Misael wana bosalaka kofinga yo nakamwe mingi ndenge ya bandimi ya lelo bokeseni ezali te kati na bana na Nzambe na bapagano na bakola bana na Nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na Nzambe mpe na koshina tokesenisa nani Bonsoir, Sosola spécial et bonsoir. Les deux ali mokolo ya Sosola spécial. Nakosenga bobeta maboko makasi parce que le mouvement Sosola
Voilà toujours chaleur, l'ingolo ba moto makasi. Notre sosola. Toza on a pas na kopesa bino ba sango ya poto parce que ndenge na lobaka na poto toza na télévision te, toza na internet et kosaka pe mingi. Oyo information etamboli ba bandimi yango pamba te totala ka ba télévision mindele mais to baye yango po makamto mona kana ba télévision mindele tokoki ko supporter te na bana na biso. Poto ezali mboka na biso te ezali mboka to yi kovanda kasi makambo la sabso na télévision e bangisaka na bana na biso so balaka piscine moke seke balingi balakisa mutakala ya moto na coutume na biso ba congolais eza malamu te eza bongo te yango to sala émission sosola pona ko informer bana Congo. Alors lelo ezali sosola spécial tozobenga ngo spécial pambate to ambi mupaya munene hauti mboka République démocratique du Congo. Comédien munene star na biso ya mboka haye kotala biso pona mikolo muke et puis akozonga na ye tokobeta maboko na kombo ya Esobe phénomène phenomenon Esobe maboko makasi. Merci. Tozane sengo makasi parce que lelo Paris est bougé, Paris est ningani. Tomoni ba papi Jacolombo baye, ba Roger Luma baye, ba Dendo bakomi, ba James Lukezo toujours na caméra ba kotala, Andri motomètre outi Londres ayoki kene kozala makasi, aye quand même noki vraiment to sepeli ya trop na présence ya batuana sans oublier artiste minene pe bazana biso lokola Serge Moloso moya za melaka mai akomela mai wa kosukola mai akosukula na mai sans plus tarder ya manu toza kokoba sekokoba toza bongo na restaurant ambassade itikeli kaka restaurant moko na Paris oyo koyoko ya ole kitoko et puis lobina tongo obandi santé. Donc c'est-à-dire soko le l'ambassade OK ko lala lobina tongo fo mutu moko ibisa ko changer. Par contre ba restaurant mususu au lieu mais lobina tongo okondi bo pona nini o. Donc to lingiso ba restaurant na te ezo benda ba to santé. Restaurant ambassade na 96 rue Philippe de Girard métro Max Dormoy na kata Paris bana Paris bayebi. Esobe mbote. Au revoir yaya. Nanto kabani te mapesi au revoir. Donc Esobe bato bazomona ngolo kola ndoto toza pena na poto toza na bandalité toza na kitambo te toza na njili te toza na lingwala te toza na lubumbashi te toza bongo na poto et puis poto nini yango Paris na voye sa pota te poto ba msuba ukanisa pota poto toza na pota te toza na poto moka poto lingoloba donc poto ya kubanda ezaka bongo Paris ata mwana nyonso na Kinshasa soko tindi otuniye totinde na poto olingi poto nini abaka na lingi Paris ozo na Paris wana boye bakate Paris donc loso ezate semul na kwanga manoko teki na satoru zo komona congolais tout kwanga semul ya mapesango Paris sango nini poto sango nini memeli biso wa parce que obimili biso lokona na ndoto vraiment to yebaki te tozala kozela te soki oye na train soki oye na bus soki oye na avion bamso bazoloba esoba ye na makolo aye nzela ya mai donc tozoyeba te obimi na likolo to obimili biso ndenge nini yaya vraiment merci beaucoup na caution oyo utuni ngai oyebi ndanga za wana ngai fana yaka poto yaya banda butika biso na sasa omoni madirwa tanga yemberi franco yaya utika nga nani asara nini franco asara nini abenga kiyet madirwa kenda pa franco asara tanga na kansi ba yaya bakenda kotoyo na bandika kukanisa kulela ba yaya pa bakenda ba yaya na nga bakenda Paris ya ngape na ye Paris elunga za umona na sasa nan d'abord ozuvana sasa omona muturukwa mungusu nani mungusu baza uteka na wenzi mungusu ye poto mutapoto butinilanga mungusu bakepe na wenzi basome mungusu ye poto fumbwa eza kumata fumbwa eza uyaba poto ebo bisu batu nzambi asali ngali nini na sate pana luka poto nakepa nganga nazukisha kukoma mungusu nakoma mungusu batinga na mesa basombi ngate basombi voisin na ngai voisin na ngai ya poto titi na baye na lubina zilata nzambe
nazolita nzambe yango lelo ikoki naza yemba nzembo oyo mpona osepelisa dona bezia mambo yo dona bezia natali buyi namoni mbara moko sirado maziku nzambi ya nziri yango naza yemba nzembo oyo emensoni mpona osepelisa pe yo emensoni nasepelisi pe yo so nasepelisi yo te limbisa ngai yango nalinga yemba nzembo banzembo na ngai oyo bato bayibaka bato ebele bayibaka te na opata bato mibali ya pamba lelo na opata fer na bwaka na Mireille mwana oyo aza yemba mo bebe wana Mireille na fer shari ya mpuli nazopota bango fer Ferre. Iwana. Naza nzembo na nga ba mibali bayibi naza opata baona yaban mama ngana kabi muchambo eleki mungwana boyoria kaka supu nde naringaka makasi lolenge buza kulamba ngo ndenge balambela kango kala makaya bwa mungwa mama tiranga ndambo ndunda na yebyeza muke awa yondi mikukandanga oza mabe mama mekisanga taya muke soki pimiringai musuni pesanga mukua ata sup soki nazolela libumu na ngai na kati yetikarine lokote kumona ngo bajete mutu akoki okufa simasumbere tikari akufa pona yo akota toyibanga na ipepe kare alubaki na nga nazira ye puturia ngai butu mubimba na rekitari bumweza kushofe kiate ye kubima pondu yari mbondo mbolongwa kutumba ye kubi bato bari bakaofa meno meso byari agatro bakanga na restaurant na maleo ya Saudi abadiata izandanga na ngaite ngaba kurisanga na biliare wana izarife Sikoyo ngana za upata borobare Mireille Mirage eza lokola mokate betinga ye fufuna moto eza kobela te nazeri eza kobela pete tongo ti soir nakoki te nake malewa moteke ata uyadi ata tukuria moteke. Merci beaucoup. Voyage moteke. Femme non misobi petite sœur prêt ya siatu bobete la petite sœur nanga maboko petite sœur simoto na nzambi beta maboko wapi maki oza kobeta te oza na zaruzi bien ndenge nini via rango wapi dibambasi petite sœur na ngai na oyebisa yo lege na ngai ya mwasi nga grande sœur na yo ya mobali musaro oyo nasekaka mingi pamba te omati bavion nano sisi komata bavion te nga ndeko na yo ya mwasi bana nakoma na putu napemaka te nakoma kaka moke États-Unis moke Pologne ozakoyoka bamboka Danemark Burkina Faso a sud d'Afrique Mozambique ozakoyoka bamboka pai basalaka mbika nga nakoma na tala nabimi wana ubimi na yo ozakoyoka bapei nabimi Uganda neti umutu kizombo Uganda oza komona eza bambuka oyo peuple congolais foto yibisaka bango Afghanistan ngana zinga kanze mbuko oyo bari maka izaka maka nini ya Makandascar no wana busani izali Makandascar te izali Makambo Star yango wana babaloka madaga me izaka Makambo Star bomboka moko iseprisaka nga mingi Venezuela wana ya bazombo yoka Venezuela wana bazombo mutu basale yango aza komona me soki tutari malamu peuple congolais avanaka na putu me bana babotami awa ya bacongolais français ça va me banto oyo baya koya soni bayokisaka biso na putu awa petite sœur mukolo ya mwasi bakangi ye na chateau rouge bautuna madame vous êtes de quelle nationalité
Qui? Moi, je suis congoloise. Il y a zaïroise, tulungwa, quinoise. Il y a pas le bino bansaka zé. Moi, je suis congoloise. Na soda oya kangaki policier wana soni. Il pèse à soni. Waka msui le kana potwa wa. Oyeba nte parce que yo so ba kutani na police mbila atuni yo. Monsieur Kivu. Yo ça Maniema. Il va Maniema. Bon, soya aza teti. Atuni Bukavu. Yo ba na buka ba mpona nini. Bon. Saka le bina yo nete tozalanga alingolo bala yo sekisa. Yo ba na sekisa yo pona nini. Na sekisa ka pana le kati. Ah voilà. Tina nkata. Autika yo wana uleki. Mais soki neti alinga compliqué yo. Atuna yori kama nsisu. Neti tulubaka na Congo. Mwana na Congo. Congo ezali pays moko izana ba richesse. Congo Pays-Bas. Te Pays-Bas wana eza Hollande. Congo eza rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée na mputu eza bato baza na C. Batuna ngari kambao. Bazo yebisanga na ukita tuzumata assassin. Assassin? Barubina fina rez-de-chaussée. RDC. Non, ngaza kina catch na rubina lati society. Na yipse ba undengwa. Tabala be kitana rez-de-chaussure. Yo no na zana catch. Na yipse ba na zana na catch. Zaina raison na yo mboko na biso RDC rez-de-chaussée. Tozaba ya ngana uti kona. Imati. Tozasu na dete. Et combien? R5C. Et comme RDC. Il comme R5C. Tu m'as dit R3, R4 comme na R5. R5C. Il a une mati simbuka na ndewa. Te barubi bon. Ouais, soko kwa poto izana poa. Sumone. Sona za kusoko. Soko. Ma uyo kwa pele yangu asemenango. Yoki ya putra. Ubetila ye maboko. Mwana bandu kosula e. Sandrine mwana bandu kosula. Mani na poto. Biso to yoka soni te po atute yaka izara ngamba sida tulubaka vis-à-vis na poto izara moto abeti mu pepe. Oyoka différence mususu. Na muntu ya beti na kisasa. Za yoka awa pena so muntu abeti. Fo butele manano bongo buyasima. Mena kisasa ko beta buzana taxi bisu beti pe bazaka ga dynamique muntu abimite. Bafunika ba fe ba vitre awa nanga tuvandi awa na ambassade. Nkembiko po baliaka bilela. Bamona gâteau balé, bamona yaourt balé, bamona madeso balé isanga naka. Soko muntu abeti na mputu. Oyoka na français balubaka les mauvaises odeurs qui sortent dans l'homme sans eau par l'air. Yoka santé, yoka bon yoka ba na mindeli, ba nyons, gauche, droite. Mukonzi nango comme na Nodi Mataba. Azwa brevet ya ba congolais mais faut mun sai. On est mona Nodi Mataba. Fana mona Nodi Mataba. Yoka nanu ba son vraiment. Son wana azana ba son ibele Nodi Mataba. Azana ba son. Tana plaisir. Tuzana plaisir ya osanate. Tuyambi pe kulutu na biso Monzali. Monza de. Kuluta baleki. Monza deuxième. Monzali. Yana tumona yo Monzali. Bana kini bana zabra. Uyoka ka biso tulanda lukolu. Monzali. Ya sala na bavie mangobu. Asala na balukuli. Asala na bangalfar. Asala succès ya ndengwana Monzali. Monta Bogos ya ndengwana. Ye azalaki na kitoko na ye. Allez, bravoté. Allez, applaudissez. Zona sosola spécial, sotobi spécial. Pambate, nenge to sabino kake no. Tozana présence ya Yemei les doyens, Monzali. Bobetele maboko makasi Monzali. Azo mérité maboko makasi. Les doyens. Nengi Dendo na Papicha Colombo
balobaka toujours que basala kala biso baleki tolanda lokola bakulutu Roger Luma balobaka ngo donc epesaka toujours na temps. Alors Vieux Monzali mbote vraiment papa mbote ya trop na pesi bino mbote ya trop na pesi bino Noël Joël na ba verme apesi biso Noël Joël na ba verme en tout cas bato basilaka te. Applaudissez s'il vous plaît. Templar Mbengi koseka te parce que nga nazoseka po lelo eza makambo pena notre baka verme Joël Noël ya bandeka na pesi bino Noël Joël mais verme tondimi yango po bona ne peso pusana yaza kulute na biso sango nini to sopeli to nengo tala biso na sosa spécial et ya mbaka artiste nyonso to zana ba Serge Moloso album na ya sika assurance wana boyebi ke kozala matata boyoka déjà ndenge ya liboso eza kopesa partout assurance eza koya bozela kaka bozala presete na ko dévoilango na makambo eza koya akopesa moi demo avant fin ya émission. Bon Monzali yoza kuluto na biso toza ba na Congo toza bato moko totosaka bakulutu ata lelo baleki bazobimisa banzembo baboyi kotosa ba moni makambo po biso bata vérité polele makambo ezoleka na bapapa wemba bakofi baleki na bango mike bafali bafere burompela bamontana il paraît bazobanga bamikolo te alors que nayebi baleki wana baza respect mais biso kote na biso ya théâtre soko tomoni moto lokola papa wemba na biso yo donc tozaka na luzitu yango tokotelema mpona kulutu na biso omoni biso luzitu merci tolingi mpe bamusicien bolanda caractère oyo so bomoni Kofi bomoni papa wemba en tout cas succès toboyi te soki succès ezali succès mpe ekendaka succès eza lokola posa masuba ekokanga yo pa ozali mais soko subi na yo okomi soulagé donc soko bomoni bamikolo oyo babandi mosala ngo liboso mpo bozwa bénédiction fo bopesa bango honneur na lokumu wana mpo mokili eza ainsi de suite biso nyonso tozosala eloko moko komona ngo art donc fo tozala uni mpo art ya Congo tosalaka art mpona Gabon te mpona Cameroun te tosalaka d'abord nano mpona Congo nsima Congo ezala liboso ekende liboso Congo ezali mama pe papa na biso mwana Congo nyonso fayeba kotelemela mboka na ye c'est vrai baloka biso na avantage surtout bato ba Congolais baza na poto tanga omona mopaya mboka na biso eza riche tona ba manganèse mayonnaise ba or ba colbert ba coltan ba diamant ba cuivre mais nalobaka chaque fois moto moko na monango azate toza riche mais toza pauvre na molimo donc Congolais azotambola sa kufa azozela kaka numéro ya tombo donc tosala ke mosapi moko esokola kolongi te tosangisa mayele na makasi totika makambo koswana makambo koyinana parce que lobi tokokufa lokola bandeko na biso batiki biso topesi mes condoléances na famille ya papa Wendo Kolosoi auti kotika biso topesi mes condoléances na famille ya Madilu System auti kotika biso na famille ya mère Malou bauti kotika biso nanu pe esilité ezo continuer soto continuer buzoba moni mopero wa maloba auti kotika biso mes condoléances na famille na ye soki toyoki te to continuer buzoba na kobenga Seigneur na portable na ye na otuna ye na website Seigneur bazoyoka na bango te allez sikoyo tozokufa malembe cette fois-ci eza muke 8 fois-ci moi bena na politique moko kofi na musique moko kofi na bale moko kofi bokunda bino moto bokunda bopanza na matanga ne bopanza na po bolingo yoka te bolingo yoka na te merci beaucoup tozongeli Vieux Monzali
sango nini vie bazomona osusu bana kini bana poto bazomona osusu te tomoni en bonne forme parce que en bonne santé bato balobai ke non vie na bino alingi kokufa vie na bino aza kobela bozokipe te nga bino vie wana aza inkufo akufaka te. Il est vivant, il est vivant. Qui? Monzali. Qui? Voilà, merci maboko makasi pona ye avant sa parole. Micro yango yo kulutu sakola bato batala yo bayoka yo. Merci, au revoir. Bon. Na telemaki na kwa na moni mutumuka aza tuna adresse. Aye mutanga telemaki bo mususa ya tutu apesi bo bonjour monsieur. Vous indiquez où se trouve la gare du Nord, s'il vous plaît. Nous devons tous faire répondre. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où se trouve la gare du Nord, s'il vous plaît? Il a dû répondre. Qu'est-ce qu'on a vu? Mais monsieur, vous voyez que le monsieur parle difficilement comme ça. Au lieu de lui répondre, vous taisez comme ça. Hein? Mais vous n'êtes pas du tout sérieux. Est-ce que Terenga va répondre? Je l'aurais répondu. Il aurait cru que je me fous. Il aurait je me foutais de sa gueule. Or qu'il n'y a pas à la qui brutali koukouma. Applaudissez. Merci. Libo koba toute la pili. Et si la gasolete, kalese kangamanien, et l'on couleur té à tabo sukuli na javel, les deux à ma tata. Oh, Monzali, merci. Oh, c'est qui s'y va tout, non. Ah non. Vraiment, il y a un projet, il y a un basket, parce que vous avez un fan tellement ébélé, vous avez un bateau ébélé, c'est pour la Makambo Salaka, bisous to landa le colonabino. Na zobimisa cassette moko ya basket nanga na salaki na Paris awa cassette moko na basket nanga na salaki na Paris. Merci les éléphants, merci les éléphants. Maintenant, c'est la pib. Amanguise, Nakuanga, la pib. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Chilo. Son Excellence, il est la reine du Mouche. Toyambaka, Basta, Toyambaka, Batonyoso. Sur le moment où on est là, il y a un cas d'African Excellence. Dans la 5 minutes de la gare. Baplano chez Ali ya Rokoka. Ono sur le Rolia pesa kitoko. African Excellence. Donc de 11h à 14h et de 17h à 2h du matin. African Excellence. Yambate. Mulupo loamidi lufuni magia chena nini china bwanu chanza chenda chindama na butu kokote la hey na moi kokote la hey okay na butu kokote
bandeko bosikise ngai se bandaki nayebi te ke se bandaki sosola heureusement James Lukezo le grand cameraman akorealize nga na bosei na nga na bani pena na butu kokotela na moi kokotela bosikise nga bandeko po plaisir naza nango bokoyeba te sosola nga na bino esali mikolo tomonani te nazalaki awa te nauti mosika nauti na États-Unis d'Amérique mboka ya Obama biso mali boso tozwa mutu mwindu abima penza boye abima penza donc Obama mais boyebi ka mindele balingi poso mwindu te non okama ko tina Chine mona president na bango mutu mwindu biso zaka bongo Afghanistan president na bango mutu mwindu mutu mwindu asalaka mukete malembe te bopesi ye chance mbala moko azwi yango omona balbitre ya Ligue des Champions bato mwindu okokamwa penako pape botala tokoyamba Benoît 16 botala boyeba Benoît 17 mutu mwindu vie mongo pena mutu mwindu via kitambo yoko fier ako pape ya congolais nalobi église yango kosalela wapi oza pape zala nanu zala calme quand même bati o pape zala calme bokokamwa o bakomine komi ya kobunga apesa yango mpo bapeti na ye moko boye bakenotekaka yango kota Canada paye mutu mwindu aliko fo monaka mwa magu mutu mwindu jamais bakotile confiance ata Obama wana bokomona mena makambo Ameriki ko ekomi donki ozonga boye bayibi avion avion ezalaki awa eke wapi donc paye mutu mwindu ali fo monaka mwa tashe fo ezala mwana nde toyaka mikili awa toza na poto towana kati ya poto ale so bamindele bamoniki bato mwindu baleki ebele bon tozwa hiver tozonga nango na Afriki mpo tokende bongisa Afriki mwa moke batika biso awa ekoleka kutu 3 jours te tokangisi bavalise tolandi bamindele na Afriki mpo toza oblige fo tozalaka na bango mpo mutu mwindu so botiki ye moko bokomona so bowana ntembe botya chinois azala président ya mutu mwindu mpo bachinois me bakokamwa na lingala mone ekoti na Chine makambo tu mone ekoti nango sosola lelo plaisir ya trop ne tolobaki Nzambe abatela biso mponga na bino tobungani trop bon na kati États-Unis tona makambo ebele basurprise ya na émission oyo ya kosakana te ale Seigneur kumba biso. Parce que l'alpha c'est toi, l'oméga c'est toi, l'envoyé de Dieu qu'on appelle Shiloh, la merveille que nous adorons, Shiloh le Messie, celui qui devait venir et qui vint pour apporter la vie là où il y avait la mort, pour restaurer tout ce qui était terni, avec une puissance de régénération comme jamais le monde n'a vécu. Shiloh, la merveille de nos âmes. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta
sosola toujours mouvement où est spécial notre musarabino qui est spécial hein moto munena kolanda kuna Hermine Dosakele Naso Dosakele bango bavani na Nice na pesa bango ba moto moninga Chantal Fankenda na Lyon hein boyebi kaka Philippe Fankenda bango kuna bemsa Hermine Dosakele Naso Dosakele satula zoya na Nice hasara fantas kitoko po Nice ya boyebi kaka kitoko toleki lisolo na biso oyo sikoyo tokolanda eza lisolo ya matata na banzi bozolanda sikoyo bilili mwana mwasi oyo aningisi mboka Cindy le cœur oyo ayembaka pa ya Kofi bandeko mwana mwasi wana abandaki epai ya miziki ya nzambe abeti na orchestre bele epai ya bakulu matope epai ya bayembi ya nzambe donc tolanda nano Cindy tango azalaki koyembela banzambe na miziki na ye babeteli concert moko na Brazzaville na ndeko na biso frère Carlito frère Emekano na Cindy le cœur bon si le cœur comme sikoyo lero tobenga ye na tango azali kote na biso bato basali ya nzambe toye kobenga ye Cindy la sœur tolanda Cindy la sœur. Tu connais tous mes problèmes avant que je n'ouvre ma bouche. Tu connais les nombres de mes cheveux, c'est pourquoi je ne compte que sur toi. Tu soulages toutes mes peines, c'est toi qui essuies mes larmes. Où irai-je encore? Tu agis toujours en ma faveur, Jésus-Christ. C'est toi ma forteresse, Jésus-Christ. C'est toi ma forteresse. Je n'ai compte que sur toi, Jésus. Partout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai compte que sur toi, Jésus. Car toute ma vie est entre tes mains de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai compte que sur toi, Jésus. Car toute ma vie est entre tes mains. Je compte que sur toi, Jésus. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai compte que sur toi, Jésus. Car toute ma vie est entre tes mains. Ceux qui aiment Dieu, je n'ai compte que sur toi, Jésus, car toute ma vie est entre. Boti kolanda wana Cindy la sœur tanga za koyembela nkolo na biso Yesu Masia azako kumisa kombo ya Nzambe kasi siko ya komi Cindy le cœur potanga lomwena ya Nzambe akei côté ya miziki otobengaka miziki ya mokili epao mopao mokonzi
tolanda sikoyo Cindy le cœur ndenge azosauve ndenge azosala succès epa vie na biso mobao mokonzi. Dessous de ton presse, Badanga bien, trop dur à ta main. Mesurer degré à Eleni. Badanga bien, trop dur à ta main. Dessous de ton presse, Badanga bien, trop dur à ta main. Texte au fond du cœur, balenga bien bien, la Katia sentiment, faire goûter ma chérie, elle est face A et face B, juste tout bandit défilé de monde yamingi, permettre ngala qui t'anava estrade ya sentiment, la salade de dégustation ya sel sous-marin, vitamine koleka poto poto bébé, gabi ya mundala. Paul Mousta. Olé, on met ta caméra, mon doux qui déchange. Olé, on t'a la caméra, tiens, cowboy fatigué. Qui au salade, elle a salade chérie. Dans la nana depuis salon, cuisine fait chambre à coucher. Debout, kawaki, tu au messe. Ma sani, elle est là, biga ya bolingo. Dans la nana depuis salon, cuisine, fait chambre à coucher. Debout, kawaki, tu vas mettre. Ma sani, elle est là, biga ya bolingo. Toti kolanda wana mongongo ya Cindy le cœur et sepelisi jetukolo ebonga moninga ya Zuzu oya Milouz balinga mingi Cindy le cœur bolandi mo extrait wana ningi sali tango tokwa komona 5J pa Jean-Marie mutenyo Sabina kasi lokola bomoni Cindy mibale tango azalaki na ngamu mosusu bomoni susu Cindy tango komi na ngamu mosusu ningi tobenga muziki ya mokili na muziki ya nzambe nyoso tuweza kaka muziki mais différence ezali bato pa Cindy awutaki na muziki ya nzambe lobi tosolaki mingi na nzambe alobi na masiatula omoni Cindy bozwiye azali koyembela ngai bozwiye akomi koyembela mokili kasi bino pe bopesa ngai bamisicien bauta mokili donc lobi tosolo na nzambe ndenge aza contenté Seigneur aza ya kosilika na Seigneur ozosilika ni abi mesiatula ndenge ni botiki sœur Cindy akende kobeta muziki ya mokili naza contacté bozo surveiller ba petite sœur te bozo surveiller ba tunangai te c'est tout la botiki bango bakende avandi na bino nzamba za na raison na ese nzambe na minute to sola boye to ziba ngope mutu moko nzamba tuninga nani ngabi frère Likinga oya zalaka na zaiko ole mio motema nzamba Likinga akomi motora biso ngabi oui frère Likinga akoti kote na biso nzamba bi non to zwi Likinga mais Cindy azalaki jeune fille kuna pe fo pesa nga jeune de bo pesa nga mutu ko la fali to mutu ko la fere yango mo ba ndeko bana mutaki États-Unis na yimo nene mais ce qu'on sala ba jeune na kondi pour nazo bino pe bondela po nzamba azana besoin ya fali azana besoin ya fere po ba ngombe ba ya ko la Cindy a uti pai boy nzamba ni mutuzo alini ba mikolo te Likinga yema ndazo mona nzambe ndeti kaka zo bude quoi donc nzamba ni pena ba jeunesse ndo ba ndeko bokota mabondeli nzambe hatuta mutema ya fali hatuta mutema ya fere hatuta mutema ya soleil hatuta mutema ya Emilia hatuta mutema ya Sam Chintu
donc ba jeune wana baya kotoyo po nzambe ya sipela. Donc vraiment sur besoin sambela boyo kangai okota ba jeune bokota mabondeli nzambe azana besoin ba jeune po oyo bozwi kuna sindi aza jeune nzambe pe alingi nzaba jeune pe baya mbala liboso na mona ke moto alongwe na miziki ya nzambe akena miziki ya mokili. Félicitations Kofi Likamosali te féliciter yo mbala liboso banda botama nga bana na botama na mona mutaza ko yemela nzambe aye ko yemela na ye mokili na yango baser bazobanga to bazomona sikole ndenge Kofi azo sindi boy etikale mukiazwa lorombo etikale mukiazwa mari misam so ba monika voiture ya Kofi côté église mboko mona bakima Kofi côté ya bakima tele baser na ba frère ba mo banga una matusa moro kumona wao wemba na kera waza wemba kota Kofi ndio wazoba papa ngo kutulekana yo pemene église batu wazobanga te wera ana kana pemene église batu wazobanga te jibe lekana pemene église mutu moko azobanga te wazekwa lekana pemene église mutu azobanga te redia misi lekana yo mutu azobanga te mais soki kaka Kofi aleki pemene église bolo wa Kofi azoye tane ma suisi ndi ma so pepino bokime confiance ya baneko baser bokima lormo bokima mari misamu kime Kofi no matamu ko banga bazomona kaneti Kofi ko zoba yembi nyosa nzambe bakoya pa na nzoka ezali vocation. Félicitations Kofi. Merci tozongi lisusu awa na sosola spécial sona bi spécial pour tona ba thème belé ya kosala lokwa toto tala mundulu ya nzambe tokota na chapitre ya nkolo po boye ba vérité ezali wapi. Bandeko na ngai mes chers frères et sœurs bien-aimés, bore maraka ngo mutu ata bozalaki na ye bozo mona kaka garçon moka le kaka mais soka comme ka pasteur mona koloba na ye changer akomika nzambe na bomoi pamba te esakolami oyo Yesu atika kokumba biso na bomoi poto telela likamunini kokangela bato likamunini bakoyoka maloba ngo ndenge nini zala naturel ndenge nzambe alobi ke yaka pa na ngai ndenge ozali. Mais comment lingo changer frère? Donc cause ya mboka na biso ndenge za kobeba ezali mangomba nazo bandela po boyo kangai bien cause ya Congo na biso nazuna no mboka na biso Congo ndenge komi ya kotenga makobeba ezali mangomba. Tina nini mangomba to banda nango 1 ebele ba pasteur nyonso babimi oyo babimi sika soko tali bakombo na bango oyoka pasteur Jean-Pierre oyoka pasteur François oyoka pasteur bakombo wana ezali bakombo ya bakatolike. Donc ba pasteur wana babatisa bango na katolike tozalaki biso nyonso na katolike sikoyo bango babimi bakomi ba pasteur mais ba changer pe bakombo te. Comment yo longwe kuna ok kosala lingomba na yo obandi ko critiquer lisusu bato ya katolike ezalaka te bo changer pe bakombo. Ebele ba pasteur o babimili biso awa soko tali bien baza bato moko parce que nzamba lobite ne jugez point bolo bate nazo juger mais nazo pesa bino mwa éclaircissement po boyeba epai ni to uti epai tozo kende soko tali bien lelo la vie ya ba pasteur wana eza likolo bango mo bazana ba costume bazana ba voiture bazana ba mapangu bazana po mwana nzambe akoki kokelela te wana to boyi to ndimi e bongo bandimi soko tali bandimi apoto awa bazana mikanda te bazana bandako te bazana misala te elamba salite ye wana yebipa ya kolala te azana eloko ya kolia te na Kinshasa ndenge moko bandimi bayaka minene te nzoto mike mais soko tali Congo to sambelaka mingi mais ba guerre ezosila te na mboka na biso mitema mabe ezosila te na mboka na biso likundu ezosila te na mboka na biso mais to revoir na Bible kaka Bible wana lobito sala discernement des esprits koyeba esprit oyo lingolanda ya malamu to ya mabe. Donc faut to meka ko sosola to yeba eloko nini tozolanda ba pasteur tango ba ye ba bandiko kabwana
mbale belo ko mona pasteur mibale babandaka mibale baza ba master babandi bo yo ko zala pasteur yo sous pasteur tango bakomo sala moko bandi ko leka muninga po moko faleka kaka okomona moko bo akomi jaloux ya muninga en pleine église oma bana ka pasteur yo kanza yo ko beta ngai so na zupe na manzambe na tango a part ngana bana to betani yo bana ko beta ngai bandeko na kati église okene ko loba maloba wana nzambe akosepela ozomona pa tozokende makambe belezo leka na église Satan sikoyo ayebi ke na église ndeke oyi kozwa batu oyo baza faible Satan avandela bango kuna na kati église moto auti église abimi na église akomi na ndako amoni mwana yazolela bayambisi esango ono babeti mwana yo na batu ya lopango wana ya pembeni tala ndenge bazokisi mwana abosani kauti oyo kwa mateya bako yeba ngai bako batambongo bako sokisilanga sasha taningi sasha zoki bako yeba ngai ye bako azu bible kuta boaki na babele bako yeba ngai bako batambongo bako betelanga mwana Seigneur oh nini oh soko za muto utuko kwa mateya okoyi kwa agir bongo te pamba to ebite ke Satan atelemaka na porte ya ndaka nzambe mpona kobotola oyo bouti koyoka bapasteur malamu bazali bapasteur ya mabepe bazali kasi ya mabeba komi koleka mingi nanu osisi baposa ya nzoto te ozomi benga pasteur nana tio pasteur ndeko ozobeta mabaku na kati ya lingomba yo wana okoti nzela ekobo okomi kosente bato lokola dame olingo komona basi te okomi kokotsa mobulu kosala baveye ya bamama kaka bapapa nasengaka toujours pasteur oyo akosalaka eveye ezala kaka bapapa en tout cas nzambe akopambola ye epuis akopesa ye lokumu pamba te bapapa mpe baza na mbindo fo mpe kosokola bapapa bokimaka nini kosokola bapapa mandefu o mbindo o samapeka bosokola mpe bapapa pourkui bokangami na bamama mpo bamama bomonaka bango faible yango boprofitaka pa bamama c'est pas bien c'est pas gentil tomeka kochanger comportement toboyi te kosambela sambela na yo kasi ntango ozosambela fo yebaka motema na yo nanu nzambe akotala ina te na manzaka akotala bablues te nzambe akotala string te bandeko nzambe akotala teinture te akotala bilamba te akotala bajini te akotala basurvêtement te nzambe akotala motema hasharabakarakapakapakatakataka osakar akr akr asakabra wana lango wana zoka wana na ko invoquer po nzamba atindike na yebisa bino vérité mutu so bateye te ekozala pasi to boite to sambela kasi façon to sambela faut to revoir ango to yeba so to sambela na bosolo mbe to sambela na lokuta ngamba te o to komi komona eleki ndeko pai no soko sambela fo bakanga yondoki mbe bakanga frère na yondoki mbe bakanga mutu ndoki okoko no sambela ya pamba te kaka fo kindoki kutana kati o nzambe yo mto sala mokili oyo tala ndenge tokomi tala epai toza kokende nakoloba mingi te makambo toza nango lelo ezali sosola spécial c'est la olobe sosola tokokende malembe tokopusana na kati émission na bino sosola tokomisika na ntango oyo boyebaki ke moyembi monene ya mboka Congo Brazzaville Rafa Bunzeki boyebaki ye malamu yazali sapera azali mpe moyembi monene autaki kotika biso azongisi molimo mpo ya nkolo pamba te Congo Kinshasa na Congo Brazzaville ezali mboka moko kaka ebale nde moto ekaboli ya biso na yango tokotala ndenge bozomona na milili image ya suka oyo Rafa Bunzeki asalaki na Paris tobetaki concert monene na Élysée Montmartre ezalaki kulutu na biso Pierre Moutouari ngai moko mosakoli wa bino siatu nazalaki invité kuna na yeme kondo Rafa Bunzeki oyo akuti kotika biso oyo bozomona wana na image ezalaki na Paris na Élysée Montmartre que son âme repose en paix po asalaki mingi bato bayebi ye mingi na Congo na biso Kinshasa na Congo Brazzaville na parlons pas donc epesi biso mawa topesi bacondoléance na famille na ye na mwasi na ye Zakito wa Mpungu vraiment ezali pasi matanga ezalaki na Paris epai bato tozofélicité ba Max Toundé producteur na ye
oyo asalaki matanga monene tokutana kuna na bato ya Brazzaville ebele lokola bazamba kokasi oyo ya Brazzaville bazalaki merci mingi balidia la congolaise bazalaki bango bato ya ngambo na bosani te FK la Congolia mama na Mercia Paulina babote ye pa azalaki na kati ya matanga wana oyo esalamaki na Paris mais nzoto ya moyi balelaki yango na Brazzaville mpona kokanisa ndeko na biso Rafa Bunzeki tokotia clip na ye moko po boyeba image na ye ndenge tolobaka na lari azonza batazonza donc diata hama diata mangombi donc samwendo ludinga ngela batatala dona lobi na yo no totalana tokokotala mwana ndule lokola Rafa hapo yembachi tomona ndenge Rafa yembaka ninga zako sepesa bato na molato na basapo kwa donc tokotala sikoyo image ya Rafa ndenge azalaki na clip na ye po esala biso mwa makanisi allez ce soleil Fingiri bunzeki benatala Natalia beto bunzeki kena solo Mumbandu ya mona bunzeki wena Fumu ya beto afara ya na papa Musalu chakunga wena mutu wakula Dangu ifweni ni sala tweka sala Fingiri bunzeki benatala Natalia beto bunzeki kena solo Mumbandu ya mona bunzeki wena Fumu ya beto afara ya na papa Musalu chakunga wena mutu wakula Abeno bulutini sabana bangana mama dadu bare Sabana bangana mama Saje bunzekyo Ulingo ya nyoni mo selulo kola ngolo Ngana wena ngayo Sipona yo Nako miboye Sipona yo Nako kufa mama Yelo ko babe Ngibalingo Divine kwa fireye Nalina servisi Bukatuba buka Elimbina sina yale sagere Hey, meka kuma minemefe na kokanga lokole ya na koyamba lokola Moïse Motalali na Gervais aussi bia kolota bandoto ya dolare Olivier Malumbi Aletunde Tumba bandali biso lele Tumba ya bobateli ya bolingo Tala batimi supu bomona soki yukukuka Kumisa libala Claudicia Kanisa libala Batena bolinga aya bomano chério Pansala libuti kupisi singo na baboti Gawa ya roro sare na mipisi mobima ya paya nzambe Nanji binanga ishiro chingunga nanga yesuka Hawa ose Kanda janiluwa mumakutumendo Yobinje na bakile mungolo za chari bia bala banguri mosi Bungu mama vivi katuri bunze kinchonio Mama vivi katuri bunze kinchonio Mama vivi lendese ya bunze kimunza Mama vivi lendese ya bunze kimunza Mama vivi kelele ya bunze kibwa bwingi Mama vivi kelele ya bunzeki wa bwini Ngolo sabakala kwa mukendo mwatu zenena Ngolo sabakala kwa mukendo mwatu zenena Unaba kunji nambo bamba mbula myomya njama Bakunji nambo bamba mbula myomya njama Bakakabayiza munza Mukuzi musarila Ame bakakabayiza munza Boti kotala wana clip ya ndeko na biso Rafa Bunzeki
molimo na ye epema na esengo ndeko atiki biso lokola toza kaka na Congo Brazzaville tozokontinue kaka po ndenge nazoloka toujours Congo Kinshasa na Congo Brazza tozali mboka moko kaka mai nde moto ebale ekaboli biso yango nazobosana te na kopesa bandeko ya Congo Brazzaville bambote epai bazali mpo bamesana kolanda sosola DRTV epai ya Général Dabira napesi ye bambote nabosani te Vincent Gomez le boss des boss respect napesi ye bambote Bonaventure Ngombo napesi bambote mingi epai bazali kasi sika totala défilé ya sap ya mode pamba te tolinga kolata tolingi sap tolingi kotelema mais na Brazzaville bokomona ke c'est différent défilé ya sap ezoleka na kati ya boulevard première fois tout le monde a défilé à ça mais na boulevard donc na balabala monene ya défilé monsieur ezaka na basala mais ya lelo eza na lokola boulevard de transition ya biso na Congo Kinshasa mais bango pe boulevard na bango défilé ba image oyo na me limité max tourner a kobimisa ngo na sapologie oyo eza kobima mais na tika bien extrait po bomona ke sosola eza na ba recherche nango et pas yote bomona na Congo Brazzaville ndenge bazali ko sakana pona sap na interview mususu oyo kolana na sima yango toyebisi ke Fifi na François na Manaim kuna na Bundes bopesa roli mbote makasi roli olanda image ya Brazzaville oyo Santos Kikaki na Bon yo kuna olanda oyebisa soze kitatu ke Brazzaville donc matalana quoi donc le dingangela samukani donc mbashi mu Paris ana mona mvoa tout quoi tout en costume donc chacun pour soi et Dieu pour tous quoi total à la image bongo tozonga la biso ça Arafa, Afara Yana Papa, et surtout quand il monte pour dormir, il devient bien fumé. Yandi Peko Kilanga souvent Fani Yandi, Ena Bokilanga Alina Kula, Ena Bokilanga Fani Yandi Mpungu, Fani Yandi, Alina Kula, Alina Watumawana, Alina Bele, intellectuelle en même temps. Sambongo la citadine que na sosela munu bambongo eno pesa mbongo na munu mosi kakala mena kwenda mweve alina kula ukata na kwenda mwe alina kula bela bokila pena bokilanga kwani bunzekyo kwani bunzekyo wasalama papa Elena wasalama panina kula wasalama payanga simu kama ni mama lina kula Yesu sala chapa shakitombongo mama shakitombongo ukata na kwenda mwe ayanga mwe la yanga zengo manga munu kwenda mwe mwana muntu bwe kasa oh mame pena bokilanga fani bunzekyo wasalama kwa Marilena wasalama kwa Nina kula wasalama kwa yanga zingo mama ni lamba lina kula nizo sala chapa shakitombongo mama shakitombongo abukata na kwenda mwe yanga mwela yanga zingu manga munu kwenda mwe mwana muntu bwe kasa oh mame shakitombongo bena bokila kwa fani bunzeki wasalama kwa Marilena wasalama kwa Nina kula wasalama kwa yanga zingo kama ni lamba lina kula nizo sala chapa shakitombongo
Wasalama kwa ninakula, wasalama kwa ya masiku. Kama ni mama ninakula, hizi zote kwa Shakito Mbongo. Shakito Mbongo, Shakito Mbongo mama. Shakito Mbongo, Shakito Mbongo. Shakito Mbongo bugata, bugata na kwenda mwe, ayanga mwe la yanga zingu. Amanga muno kwenda mwe, amanga muno kwenda mwe, amana muno mwe kasaka. Oh mame, oh mame. Wasalama kwa Mahelena, wasalama kwa ninakula, wasalama kwa Yonasiku. Kama ni mama ninakula, hizi zote kwa Shakito Mbongo. Mepunza kinzololo, nguria solo na muzolo, bungu toma bangi katoma, nzangu kabaka ndumba ya toma. Bandeko bana Congo partout ezaka Congo kwa ndenge histoire ezala eza Congo mundele mutana division mais tozaka toujours mboka moko mais journal lelo za journée mais c'est moi trop présence ya mukubwa Africom yango faito tuna peto lobela mwa muke makambo etali bilele po bino moboyebi kaka e faito lobela pe mwa makambo bilamba po babande ezoloba trop mais ermo ba vérité ezali sur ça ya moboyoka mwa ba vérité oyo ya ya nzola akopesa biso na ntango oyo eza te toya na Africom mawa bino bomona les doyens ye aza vie na biso na bamboka oyo 3 fois mfumu donc tozala na ye nde bino moboyoka babelela 3 fois mfumu donc aza da mokonzi soki ayebaka yango te Congo wana tobakisi yango lisusu donc mais mokubwa mingi aloba eza te pourquoi se présenter maintenant pour mokili ba yo autant de temps à bateau à Londres yoza parmi un bateau vraiment au contact et King Vovo merci à trop donc pesinga parole ndenge to sangane awa donc to saisir pe opportunité en moko to sala moi les kamoko boye pour compléter deuxième volume il y a sapologie oui parce que premier volume est bien déjà bato déjà bazwaki baeko nango ezala na Paris ezala na Londres na Bela na Brazza partout kini tout ça donc bato balobelaki likambo ya kitendi likambo na sap donc nga mpona donc na interview nanga nayebisaki bango sap eza kaka na Paris te po mingi toali awa tobandaki liboso na Paris après toyeba koto normalement ebandaki na sepa soko bato bayebi très histoire bien quoi histoire bachangeaka yango te faut comprendre depuis mokili ebanda mais ebanda ezalaki deux Congo faut comprendre na deux Congo wana tant on dit la Tikibiso, comment se changer face. Vous comprenez? Comme ce que esprit authenticité, l'esprit au bout ou pas. Après c'est parce que bateau, on l'a pas cravaté, on l'a pas consumé, quand on pas cause pendant 30 ans. Vous comprenez? Mais les bandits tout ça, même peuple. Même peuple. Mais ce que l'histoire est fait que, puisque comme communiste marxiste, que tout le monde a cravate na bis na costume mais père ngamo mususu sikoyo ba pikisa bango costume na cravate ba bakos penza bakos c'est ça la magate ya moko sikoyo uta quelque part dans l'esprit ya sikoyo ninga changer histoire de peuple asala ngo père au bout de ce seko on changer histoire de Zaïre vous comprenez oui ba mingité la sap ça doit être clair l'harmonie tu peux pas faire un tableau il y a que le noir. Aujourd'hui, il y a mon grand Charlie qui est là. Regarde comment il a multiplié ses couleurs. Tu vois, ça te fait pas plaisir? Combattre comme les catholiques. Donc, ce qu'on les Congolais, il y a Zaïre, il noir. C'est ça. Ou bien Ponga Nazan, moi, je te dirais seulement une chose. Faut pas aller dans ce contexte-là, dans le sens que Congolais, Zaïre, Azatron a sapté. Azatron a sapté. Ça, beaucoup Congo Brazzaville est particulier. Congo Brazzaville, nous n'avons pas eu de Sami Amagolo, tant que des Brazzaville, n'a de Gaulle, n'a pas Coco, va y aller quand Samounia Mekangamana. Congo Brazzaville, Kinshasa, où tu sais, on s'est lancé ça pour Congo Brazzaville. Congo Kinshasa, c'est Papa Wemba. Papa Wemba, c'est pas un playboy, c'est un musicien qui a lancé la SAP à Kinshasa. Mais nous, c'est pas un musicien qui nous a montré. Nakondima parce que toza bato moko toza maman moko tata moko ndenge mobutu aloba donc faut to bossa na noir wana to sangisa
tosangisa bacouleur tosala harmonie sapeli noir lokola jardin d'éden. Bon, harmonie soko bien harmonie mutu soko alata noir blanc noir blanc, c'est-à-dire même dans l'espace vert tu verras pas le noir blanc. Dans l'espace, tu vois, l'espace vert, tu verras pas le noir blanc. Ça va nous attirer chapeau noir. Donc, ça c'est le bleu marine. Mais soulier noir. Soulier noir. La Kangiango. On a colonisé, on a réglé. On a réglé la couleur nyonso. Parce qu'on a un noir. Ça va. Tu vois, c'est pas qu'on a Kangamana noir. Tu comprends? Vraiment. Vous comprenez que na lembi pambate makamna otiko yokawa, hein? Na moni neti na yoki biente. On dirait ngam na yoki biente banamboka. Te. To bandela soko landa. Ponga na zo moneti ngam na zo yoka biente. Balobi nini biso bato a Congo Kinshasa tolata kaka noir to kangama na modo pila libera kwa. Non tolata pila mobutu. Zela na yoka. To yoka na bino. La sable, ça doit être clair. L'harmonie, tu ne peux pas faire un tableau, il n'y a que le noir. Aujourd'hui, il y a mon grand Charlie qui est là. Regarde comment il a multiplié ses couleurs. Tu vois, ça te fait pas plaisir? Combattre comme les catholiques. Donc, ce qu'on va Congolais, il y a Zahir, Badara noir. C'est ça. Ou bien Ponga Nazan, Moi, je te dirais seulement une chose. Faut pas aller dans ce contexte-là, dans le sens que Congolais, Zahir, Azatron a sapté. Ça, beaucoup Congo Brazzaville en particulier. Congo Brazzaville, nous n'avons pas eu de Sami Amagolo. Tant que des Brazzaville, n'a de Gaulle, n'a pas Coco, va y aller Samu, Samunia, Mekangamana. Congo Brazzaville, Kinshasa. Ou tout Zébi, on s'est lancé ça pour Congo Brazzaville. Congo Kinshasa, c'est Papa Wemba. Papa Wemba, c'est pas un playboy, c'est un musicien qui a lancé la sape à Kinshasa. Mais nous, c'est pas un musicien qui nous a montré. Nakondima, parce que toza bato moko, toza maman moko, tata moko ndenge mobutu aloba. Donc faut to bossa na noir wana, to sangisa ba couleur, to sala harmonie. Ça peli noir, lokola jardin d'éden. Bon, harmonie soko bien harmonie, mutu soko alata noir blanc. Noir blanc, c'est-à-dire même dans l'espace vert, tu verras pas le noir blanc. Dans l'espace, tu vois, l'espace vert, tu verras pas le noir blanc. Ça va nous attirer chapeau noir. Donc, ça c'est le bleu marine. Mais soulier noir. Soulier noir. La Kangiango. On a colonisé, on a réglé. On a réglé la couleur nyonso. Parce qu'on a un noir. Ça va. Tu vois, c'est pas qu'on a Kangamana noir. Tu comprends? Trop c'est trop, vraiment. Bandeko ya sosola, trop c'est trop. Pona nini kaka Congo na biso? Hein? Pona nini boyeki maloba oyo ndeko na biso Congo Brazzaville abimisi? Hein? Bolandi. Oh, c'est provocation vraiment. Oh non, trop c'est trop. Rwanda bandaki kaka boye. Rwanda ebimisi so bitumba. Burundi bitumba. Donc Congo comme nango kaka oya alobi amoneli foti na biso moko poto kuma makamuneso totika kaka nzambe kosala omoni niveau tokomi nzoka Afrique mobimbasi bayebake tolataka kaka noir tozobata pili ya libela tala bandeko na biso bakongolea oyo eza makambo mboka totelemela yango eza politiki te tokoswana te biso na Congo Brazzaville mpo baza bandeko na biso me maloba bolandi baloba na biso ke toyebi kutu cravate te toyebi soki mwindu noir donc eza makambo basaper tala bandeko na ngai vraiment bacongolais tozala kaka toujours na nsima toza kidiba toyebaka te tala bato nde bazwaka biso nzoka no tolekaka wana nzoka batiolaka biso tala bato noir bato matanga ya libela non congolais ekomi makambo basaper eza te tovanda biso na banganda na babar boyelaka biso ke ngana lati poso mutu boya kobetela biso bajime weso makambo yango c'est le moment de répondre bango po baye bapekela Kinshasa kozala basaper ko bokota pe magasin dit congolais debout congolais oh debout on a se demandé ville pambani ni kesi bayaka bato bilamba eza makambo basaper eza politiki te eza makambo bale te batumboli congolais mpona
ça. C'est le moment. C'est le moment où yo to défendre mboka na biso. 7 fois-ci ou 8 fois-ci, vraiment va s'appeler pour répondre. Vile Pambani, Onos Mbambe, Ezama Kamabilamba, Nikes Bayaka, Minot Molela Bilamba, Nami Bozo va s'appeler, na Londres, Tozana Brice Mpangi, Bozo va s'appeler Kuna, va s'appeler Bazaibele, Bano yo japonais na Bruxelles, Omar Mumba, j'ai cité là, Nami Kebino, Bogotikate, Alino Sel, Baramango Yangoyo, donc, Ban Hollande, Ban Allemagne, Nami va s'appeler tout ça partout, va Congolais, va bouger Congo, photo téléma. Boyoki ne connaît pas Congo là, Brazza n'a le biquet, tu as vu ma cravate, tout ça va noir, nous avons pile Mobutu, tu y es baraté, tu tambola. C'est vrai que tu y es baraté, tu y es là-bas à Mouindou, mais tu as vu qu'il va s'appeler. Mais nous avons pas parlé de ce point. Et ça, tu as paniqué pour Congo là, ça va Congolais. Par exemple, ce noir, le petit noir, on a tout bandit jaune, mauve, rouge, ça va tout non, tu paniqué, tu répondre à Congo sérieusement. Na Paris, tu vas s'appeler, na Bruxelles, tu vas s'appeler, na Espagne, tu vas s'appeler, na Bundes, tu vas s'appeler, na Portugal, tu vas s'appeler, na Angola, tu vas s'appeler, partout en Afrique du Sud, tu vas s'appeler, il y a des Congolais qui ça. C'est le moment, c'est le moment. Boyoki bino moko so ngam na robaki yango ne mususu na kati ko to interview yo po na la bango bien na yipena no ba toucher Congolais nikolo toucher biso to toucher yo donc même ba toucher Congolais ce sont Rolanda vraiment ba s'appelle to me ko zone c'est la baninga ya Brazza po to zana bango bandeko to zana bango ya ko soa na tepo mai kan de kan biso mais mai ka boli biso na ba biso ke to zana ta mwindu to lata pili ya Mobutu mo ya bango to ya biso mais ekosuka bongote j'ai tout kolo ebonga na ebiso yebisa ba saper yebisa Joujou moi ça Patricia na Milouz ke ekosuka boyete bana ya G10 na Bruxelles esuka boyete bébé Ngalisa mputu na salon Kati Beauté mputu na galerie yebisi Ayiki Liongo oyebisi lisusu Chéri Lipasa yebisa lisusu Rivel Lombi ke awa basasi biso donc bato nazobenda bongo po botelema ko Congo debout bakongole boza wapi mabeya na nkamba c'est le moment sano papi kanza kozokata mutu suki me eswaka yo ke bafingi biso kata mwindu toyebaka te totambulaka bosi tosambwa na Afrique Congolais tosambwa sur le fait de pousser, tout le monde a moins de temps à mon activité, moins. Mais il y a aussi là où tu m'as cambo, et qu'on souka où tu es. Tous les associations sont les Hollandais, bon, tu es bisa bande on bisa Brazza, pour aller nous tomber les Congolais avec ça, bisa banda bisoté, debout Congolais. C'est tout là, c'est que. Ouais, Yango et ça biso passi, je joue Patricia, moi c'est Steve, on a Milouz. Na yebi ki bozoli na lisolo bolanda ngo po bolbaike no to tsango nyonso me tozana ngonga te mais sosola zolanda oyo goya nde bomona ba parti mususu oyo lisolo ya Alexis na Paulina na prophète na biso Alain mosala na nzambe soka koyi bandeko botel bisaka ye bolende saka ye mais prophète Alain azape na droit ya réponse hawazongi s'appelle réponse auto yoki wana ba témoignage ne surtout izali po Alexis Balobi, Maman Momo Balobi, mais prophète Alain n'a pas lobby version naïe. Il y a un surtout aussi trois réponses. Il y a prophète Nabiso Alain à Londres, il n'y a pas de ça n'est les gaki parce que nous avons fait un côté. Nous faisons yoga yépé, yépé à Bolobama, Malawi aux Hollandais na Sosola, Bogolanda, ba image yo, muso sotokozwa na télévision Nabiso, DRC Time, et pas ya frère Boni, ndenge bolegela. Tobo sanité bato bamisana kosimba biso Billy Jean ye azamona Paris yala na biso asimba biso tango nyoso de na Pemba Lipoli bango bata couloir balanda biso bato kosimba biso bato kamona boyebi baba salisa ikiri toko pesa mbote Freddy Mputu na restaurant Ambassade merci na ndenge okosunga biso tobo sanité na Luanda Blanchard Kadhafi
tobosanité yepe ya otabiso maboko kuna na Luanda mama Monique Oseama ya pembe tobosanité na Luanda yala na sosola pai wapi kinaka matunda bandani mikolo ye parité oyebi na kolo tunayo serif so ye parité kosola masona biso nene tumesana kosola kana mafuti tobosanité baninga na biso na palanga na mabor denga omba misana kolanda sosola tozo kokoba se kokoba oyo bazali na Spain Semorikiala yaza bongo na Madrid na mwasi na ye topesi bambote pour sosola za monde entier partout na Afghanistan tobosanité pour le staffer yaza congolais mavana na Afghanistan bokamwa mais congolais za partout na Danemark tobosanité topesi mbote na Emily yaza congolais mavana na Danemark de temps en temps email na biso ya moyo oye koma mina c'est awa mr@yahoo.fr beaucoup mera biso peut répondre bino botina biso makambo pour tout le sosola tout peut sa conseil pour conseil ici la raté tala ba mbogi le mingi sosola za na bafana bele na Pologne John na Pologne na Varsovie tout peut bino mbote bele Roger kuna na Varsovie ba mbote pesa ba congolais ba vani kuna mbote bazala na esengo na Texas donc to bosa na shop kitoko mama Mado on a teka ba cassette ba DVD na biso ya boya piraterie moi ça Jackson na Texas ya teka toujours original ndenge moko joli na Boston opesa mbote kuna joli lukanga na wayo ce sont les partout les monde entier surtout bito bana ba kombo awa ko ba yiki ba kombo no ba yiki te ce sont mususu za koya beaucoup zwa mabanga na bino ndenge bo mesana po mabanga esala ke biso to vivre bino bo sepela solo moto kufi ba yeba kana na kufi comme na nani babwaka kaina wapi o c'est la bwaka ka ça va moi ja na moi fierté mo boye na moi no lendo to bo sanité ndombekanga na mongeron mo bala Germain bangala o solo bangala bana ba lemfumbu akanda esila to ko développer yango merci c'est cela ndenge toza koloba ezosala ngai pasi kasi makambo ya Londres esilite toza na image belé so na lobi totia ngwawa tokolala wa vraiment ekozala molai na yango na sosola ya bokolanda ba image mosusu bato oyo ba vivre événement oyo ba témoin oyo bazana ba témoignage nango ya makambo ya couple ya Alexis na Paulina kuna na Londres ndenge za kondonga eza makambo moko minene bato mingi bazobenga bazotuna kasi to remercier Boni frère na biso Boni DRC Time télévision oyo ezolakisa makambo ya communauté na kati ya Londres vraiment continue tango tokozwa image mosusu oyo frère Boni akotindela biso tokolakisa bino ndenge nini makambo eza koleka ezaka makambo te basije ezali ebele oyo ezoleka et surtout na Londres na ba Hollande na ba Allemagne makambo eza partout oyo toza nango oyo eza sosola lokola tobandi boye chaque 2 ou 3 mois bobana kozwa yango mpo bozala informé boyeba oyo baza na Canada oyo baza na Singapour oyo baza na Afghanistan mpo congolais aza partout yango babengaka congolais soso pembe aza na mboka te tozokende sombele suka bisanga tozopusana mpona kokende kote ya suka bafrère na biso bazokamba biso neti frère Billy Jean topesi ye bambote ya lingi losambo frère wana Billy Jean ye andimaki teke makambo ya Londres bokoma boye asengaki totia baimage nyonso me frère Billy Jean lelo ngonga eza moke lisolo Alexis okolanda yango na sosola oyo eza kona na mino na mboka lifelo mekososola tango oyo sosola tango tozali kebana bajour toza sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na Georgette wana oyebi kutu Misael wana bosalaka kofinga yo nakamwe mingi ndenge ya bandimi ya lelo bokesene ezali te kati na
bana nzambe na bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokestenisa nangi bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika na mino na mboka lifelo mekososola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kebana bajoure tozali sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo abengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na mino na mboka lifelo mekososola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kebana bajoure tozali sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo abengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na